toko wapi pasteur Abimi Naleki ya moi sinayepe balongoli bazemi bien-aimé dans le Seigneur et salami précisément en Allemagne na ville ebengami Leverkusen bien-aimé dans le Seigneur nanga mukuna motezali metozo meka kobanda na bandero na biso baza awa so. Après, je commencerai d'abord par dire que pasteur asali eloko moko eza mabe makasi. Donc toki ko appuyer yangote. Vraiment et osala ngai pasi pesoni que mingi to les kana mission ngana les kana mission, il faut que lobela na tina ba pasteur. En fait, et sala ngai pasi mingi parce que pona ngai na mona rapisi makambo etali basali na Nzambe et sengela kité ko ya ko traiter ngo na média. Donc pasteur asali kamoura mabe makasi parce que même il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome et que tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta femme. Il faut pas qu'aborder parce que le pasteur, avec beaucoup de respect, vous n'êtes pas sérieux. Merci. Azote abatu lola. Aosala marambo moko boy oh elobi na ngate espérant Bible elobi résister au diable mais fouiller l'impudicité. Pasteur wana zaki na makasa ko kima tata kutu fi wana zaki ko séduire yeso indeni. So ba comme na nini na point ya divorce. Oui ba divorcer pour avoir na ndeni. Ti suka obima su na mwa musana ye azwa su leki mususu ya na sens te ba divorcer pour nga ba divorcer ba ko fana te puis pasteur wana ba boto l'école pastorale pour a pasteur ta mo pagano. Toujours dans les émissions awa bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Yango pe conseil d'abord na koyebisa bandeko ba olanda biso qualité. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps. Bondela Nzambe pe landela malamu conjoint ou bien conjointe ni yolingo bala na parce que lobby okuta makambo boyete. Donc Dieu est le divorce. OK, prophète nazo. Na nina informer ndeko que pardon ils ont un nombre mon côté ya mabe oyo Bible etie OK nazo tinda batute basani la Bible dit ceci pardonner cette fois souligner beaucoup ça là pas calcul raison pour laquelle les gens commettent trop de bêtises. Merci beaucoup ndeko pasteur prophète alobaki ba vandisa bango ba yoka na basenga pardon et consort. Nani pasteur wana ko fana na mwasa na basenga ni pardon mais ma benini o mobali wana sali mwasi na est-ce que mwasi wana ata ko limbisa papa wana est-ce que pasteur wana ebite ka semer trouble na famille ya batu naza pour pasteur te naza pe pour maman pasteur te eloni esali que pasteur akomati na niveau ya mana belle sœur na ye Hermsus moi si pe bana s'occuper na mobali na yete pour moi si aza infirmière Emsano qui nous sala tant s'occuper mobali na ye en tant que moi si ya libala est-ce que baneko salango baneko ki nous sala pour balanga jisu to lobaka to yebaka te to lobani Emsano que musala abisi petite sœur na ye bo frona tikalia o salele onon surtout azanango bosenga déjà livré mobali na maloba o lobaki eloni esali pasteur wana oui aza pasteur toko c'est la diable pe ermo makambute deux fois ezara biso pe basi to livrera pe mibali na biso na kosala mabe c'est-à-dire quoi ceux qui te lobi que tozali contre divorce parce que plan ya Satan c'est destituer des familles oyebi que lelo na poto si il y a beaucoup de gens oyo bazali désorientés c'est à cause ya ba divorce. Le divorce détruit beaucoup de familles. Nazo prier ma bête pour ma balle continuer. Nazo lo baboye que le diable est derrière pour na ko kabula batuebele. Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Na osenga na pasteur, azana humilité wana, à comprendre que qu'il a péché. La Bible dit reconnais que tu as péché. Si nous confessons Nino, Mabsou Nabiso, et aussi une décision à abandonner. Dieu est fidèle et juste pour pardonner Biso et maman pasteur. Les prophètes disent c'est contredit. On ne se contredise pas. Quand je commets un péché où je suis conscient, je demande pardon, on va me pardonner. Au monde, le pasteur a débordé même le principe du pardon.
siko mota mo pagano bongo s'il te plaît bozolo banini moi ça na vanda balimbisa ba divorce c'était parce que bible était la divorce tout ça pour divorce c'était parce que bato ebele baza ba victime ya divorce mais na ka au moi ça bato atabino mo bozana mutema afana na mbali ando kilo kwa pasteur ndokite yuka sikindoke zaka tozo kabona bandeko na point nini. Na point oyongana lobby, je suis contre les divorces parce que c'est lui qui m'a appelé au ministère et contre les divorces. Et ça n'inga pas si koka lissolé et puis lissolé en alvi nos obéta c'est aux oloba pasteur. Nga ponanga déjà d'abord faut la combat pasteur parce que moto a s'engager na eloko moko ya boyelo kwa pasteur on a belle sœur né asala ngo chaque jour et comme elle est habitude aza pasteur tali misanso azolanda za mo pagano. Na niveau il y a parce que biko longola zemi eza crime au bomi mutu ça veut dire na pasteur comme na niveau olongoli moroté oye na wa mi balé oye na mi sato bosé ba salaire combien de fois poso beaucoup comme na niveau longola 5 zemi c'est bo salaire combien de fois ça veut dire que le pasteur na akwaya quitté et comme qui habitude au moins le akwaya ça peut arriver une fois deux fois on peut dire elle va sentir moi site so ba sentir zemi boso to l'obereur so ba sente ami balé toloba les accidents so ba sente ami ça te comme une co ce que yo tango komi so longo la 5e to calculate so longo li 5e c'est que bimi combien de fois ça veut dire que non et comment yo et comment nango li bala et comment nango ah conscient que non ce qui moi ça na musala biso to ça na biso ou ya biso pe na kata sima awa donc moi je dirais comme ma sœur Nancy l'avait dit que notre frère le pasteur avec beaucoup de respect que je dois à sa personne il est encore païen. Donc, aider d'autres. Ce qui est là, mais là, il y a un yo n'inga qui a perdu les balles n'inga. N'inga bête non mobile. N'inga bête au moins n'inga. Grande sœur n'ingai. A chena petite sœur n'inga pas naïe. Na qui que non yo mobile. Ou bien la petite sœur n'inga l'ongo c'est 5e. En tout cas non ya poto makolo. Donc non ya pena malembe. Pour ça la récupérer au bout. Na si non kato même le moko. Parce que Oebi que bilo kona oebi c'est quand même des conflits dans des familles. C'est ça. Mais quand ça n'a pas fruit spirituel. Non, tu as un problème tu. Hier so bête votre temple c'est pas fruit spirituel. En fait. Voilà, Bonzambe, lo les autres bien-aimés dans les saints. Bakenzama botoko wapi pasteur Abimi Naleki ya moi sinayepe balongoli bazemi bien-aimés dans les seigneurs et salami précisément en Allemagne na ville ebengami Leverkusen bien-aimés dans les seigneurs nanga mukuna motezali metozo meka ko banda na bandero na biso baza awa so prophète Koko Yoka shalom l'homme de Dieu. Shalom Alvin. Papa lelo bana bandero nyonso bazola na biso pe concernant pe sujet na biso munyonde. Merci beaucoup Ndeko Alvin. Nzamba pambola bandeko nyonso oyo bazui occasion ya kolanda biso. Na ina loba boye par rapport ya likambo eleki et souvent to lekaka na ba émission pona ko talisa bana na Nzambe pe bandeko nyonso o balandaka biso concernant libala les mariages. Vraiment likambo eleki et sali pasi makasi et sali pasi makasi. Maintenant sikoyo par rapport ya likambo oyo toko loba nini lolenge Nzambe pe azoko monela likambo oyo. C'est vrai, je commencerai d'abord par dire que pasteur asali eloko moko eza mabe makasi. Donc toki ko appuyer yango te. Vraiment et osala ngai pasi pe soni que mingi to les karana mission ngana les karana mission il faut que lobela na tina ba pasteur. En fait et sala ngai pasi mingi parce que pona ngai na mona rapisi makam o etali basali na Nzambe et sengela kité ko ya ko traiter ngo na média. Donc pasteur asali kamoga mabe makasi parce que même il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre d'Hétéronome et que tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta femme. Donc un homme de Dieu qui se respecte, un homme de Dieu qui craint son Dieu, un homme de Dieu qui connaît son Dieu, alors qui komati na niveau anate. Pasteur, pourquoi au comité na niveau ya boye? Et ça est lokomoko et sali pasi makasi. Maintenant, sikoyo par rapport à likambo leki ndenge ndeko alvina lobby ba comme déjà la justice. Moi si azosenga divorce. Naebi sarabino toujours dans les émissions awa bien aimé dans le Seigneur, Dieu
et le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Yango pe conseil d'abord na koyebisa bandeko ba olanda biso qualité. Prends tout ton temps. Prends tout ton temps. Bondela nzambe pe landela malamu conjoint ou bien conjointe ni yolingo bala na parce que lobby okuta makambo boyete. Donc Dieu est le divorce. OK, prophète nazo zongela yo. To ba na mibale na sito zo zongela bino basi kasongo olobi espérant. Bon, merci Alvin. Merci encore une fois pour l'invitation. Et puis merci Nabandoro Noso Batala Rabiso. Je pense que c'est un sujet en fait à lobby, on a étonné parce que je crois, je l'avais dit l'autre fois ici, on va battre dans la Bible. Hein. C'est vrai que nous tous nous sommes serviteurs de Dieu, mais chacun de nous fait son travail dans le domaine où il y a Zanango. On va roter à Bissou de Loba, Bissou Petoro, Salango Nanzela, il y a Bitando Ike. Bible Zoloba, Bible au Totanga Rabisunosu. La Bible dit résister au diable. Hein, donc télémé la Satan. Mais ce qu'on peut impudicité, la Bible peut lobby fouiller. Ça veut dire que la kimambangu. Donc qui m'a peine impudicité. Moi je ne peux pas comprendre que les pasteurs, tout en étant mariés, sera sentagi à la, comme on dit en anglais, small. Hein? Donc il s'est senti fragile. Il fallait qu'il peut-être un droit moi si avant d'en coûter. Et en plus, le les Zoloba, la seule chose où il y a qui couple divorcé. Du fait que pasteur il fallait que ça l'envoyer. Mais il y a monde ça moi je pense que déjà nous va entamer pour ce divorce pour moi c'est une bonne initiative. Je pense il faut pas qu'aborder parce que le pasteur avec beaucoup de respect vous n'êtes pas sérieux. Merci. Voilà, merci Alvin. Je te remercie d'abord pour l'invitation. Na pamboli balanzambe nyonso ba connecté na site yo et salinga pasi ko kalisolo et puis lisolo ngo Alvin ozobeta c'est ozolo ba pasteur. Ngapo nanga déjà d'abord faut la combat pasteur parce que moto a s'engager na eloko moko ya boyelo ko pasteur wana na belle sœur ne asala ngo chaque jour et comme elle est habitude aza pasteur tali misana so azolanda za mo pagano parce que jamais un homme de Dieu soi-disant un homme de Dieu akoko bandoko leki ya mwasi na ye ti ba ko mala niveau olongola bazemi et puis leki ya mwasi wana aza zoba bolimisanga na bato ba olandanga leki ya mwasi wana aza zoba grande sœur na yo mobali na ye aya lingi obokomi tina niveau olongola bazemi ezo sala pasi kofana na TV boye koloba mamba basala nzambe toko beta lisola ba pagano mo pagano na salbe parce que bango baza ignorant la parole de Dieu mais moto a telemara liboso ya batu azote ya batu lola asala marambo moko boye oh elobi nanga te espérant Bible elobi résister au diable mais fouiller l'impudicité pasteur wana zaki na makasa ko kima tata kutu fi wana zaki ko séduire yeso indeni so ba comme na nini na point ya divorce oui ba divorcer pour avoir na ndeni ti suka obima su na mwa musana ye azwa su leki mususu ya na sens te ba divorcer pour nanga ba divorcer ba ko vana te puis pasteur wana ba boto l'école pastorale pour a pasteur ta mo pagano. Oui, espérant kasongo tozo zongela tozo pe point de vue ya Sia Naomi. Merci à Dieu pour l'invitation, merci na toto ki ko na mission. Bonanga na kolo baboy naza pour pasteur te. Naza pe pour maman pasteur te. Eloni esali que pasteur akomati na niveau ya mana belle sœur na ye. Ermsus moi si pe bana s'occuper na mobile na yete pour moi si aza infirmière. Emsano ki no musala. Tant s'occuper mobile na ye en tant que moi si ya libala. Est-ce que bana ko salango bana ko ki no musala. Po balanga Jésus to lobaka to ye barate to lobani. Emsano ke musala IBC petite sœur na ye. Beau-frère na tikalia au salele oignon surtout à ozanango bosenga déjà livré mobile na maloba o loba ki eloni esali pasteur wana oui aza pasteur toko c'est la diable pe ermo makambute deux fois ezara biso pe basi to livrera pe mi baina biso na ko sala mabe pour sali mabe oza mwasi ya libala à part kozala infirmière na musala oza mwasi ya libala oza pe mama pasteur
to condamner non de faut que toyeba le pourquoi au Moussa na Nzambe a komiti na niveau wana. OK, en fait Coco bando bazo parce que na moni déjà ningisi mutu. OK, prophète. Merci beaucoup. Nalingi suna zongela par rapport à ndenge ndeko espérant à lobby, vraiment à lobby malamu. Mais tant qu'on a lobara que Dieu et le divorce, ce n'est pas que ngai nazali nazoko appuyer makamu pasteur asali. Na bandena ko lobaka que oyo pasteur asali ezamabe, il est écrit dans les saintes écritures, tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta femme. Donc le pasteur a péché et même surtout que avec surtout tangi sur la Bible, oya komona même na kati ya Bible na 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 Tito Kiti, je lis au nom de Jésus. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc cet homme de Dieu qui n'arrive pas à bien diriger sa maison, parce que donc ça prouve qu'il a été incapable de diriger sa propre maison. Mais comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc je condamne les pasteurs, mais ceux qui n'ont pas dit que non, Dieu est le divorce, oui, Dieu est le divorce. C'est-à-dire quoi? Tant que la Bible peut permettre qu'en cas il y a infidélité, ce qui mobile abimi libanda, to moi si abimi libanda, Bible peut permettre que divorce et que ça le 1 Corinthiens chapitre 7. Oui, mais Bible peut aussi condition. Na kawana, ce qui me dit maman pasteur, azali alingia kabwana mobali nae. Il faut achana mutu nae. Ki abisika kei akoki kobala lisusu te. Donc il faut atika la kaka bongo ti mukolo oyo akokufa ou bien Yesu akoya. Mukolo moko akokufa to mukolo ye moko akokufa. Oui, c'est ça. Ti mukolo bino bo ti mukolo ye moko akokufa. Ou bien Yesu aye ou bien soki alinga bala, il faut mobali na ye wana sa nini akufa. De même pe que mobali pe soki mwasi akufi akobala. Mais ce qui moi pas il faut banine que yepende azo que le beau papa pasteur. Donc moi je trouve que c'est l'occasion au papa pasteur en a humilité. Si réellement il a besoin un jour d'hériter le royaume des cieux, il faut dans humilité à reconnaître ma ben épée à senga bolimbi simoko sincère et à prendre des décisions de ne plus refaire encore et pas à moi si nae. Je crois bien ce qui va vandi ba sololi malamu en famille ba sengi bolimbi si et loko mo malamu e kozala. Mais na ligne na chuter pour na koloba ko prier on de konanga moi si à lobby. Omoni ngali kamo de kombela ngai et ça na couple européen na traitaka likambo boy. Il y a un papa qui avait sa femme ici à Kinshasa. Et papa wana vraiment ane kolinga basala nzambe baya et pas na été. Yé pona yalo bayini seulement ngai prophète kokonde na yakuna parce que selon yé a monique ngai na za sérieux et ngai ndem na occuper moi siné malam. Mais oyebi eloroni c'est pas ça. Maman na zaki na leki na ya moi sinandako. Mobali azonga ba 22h ba 23h. Et maman wana akenda kola l'année déjà bien avant mais elle sera leki nini parce que mobali nando linga kolia toujours fufu ya moto. D'autant mobali azokota ndefu ba chama ya fufu après balambela ye. Ozomata mobali koti maman déjà lali. Et leki na ye wana akokipe mobali na akokipe mobali alambi fufu les temps que olamba fufu wana mobali ota la TV ba ko solo la tout ça boy. Et yeko arrivé que mobali abimina leki na ye. Et tangu maman na bandi ko silika, c'est vrai to condamner au mobile à salaki. Mais to comme kotali sapé maman lo ndenge sert à lobby, qu'est-ce qui a fait que mobile a combattu na niveau wana? Tant to zolo ba boye, au moins il y a un problème de qualifine. Même attaque non, ba frustré yo, même attaque ba sali yo mabe. Comité la kaka teke yom to na raison. Oza pe kaka na parité. Quand il y a un problème dans un foyer, et sengeli même yom to kometa ki mabete, et sengeli maman pe avanda à comprendre pe part des responsabilités. Tant to solo ba botolobi teke maman de mutu asali mabe emsu akipa mbali nete parce que ça mi bali mususu. Oyo même ato ki paye ndenge nini. Tellement esprit ya impudicité et zakati na ye a okeneka ko sala mabe. Mais et sengela ki koyeba pe ke non ce qui est commis, et moi je trouve que Mobala Salimabe, mais Satan
nakati ya foyer oyo la personne qui était venue détruire foyer oyo c'est la petite sœur. Permettez frère Alvi, pourquoi je dis ça? Oyebi air moko permettez donc oyebi air moko enseignement misusu toboyaka excusez nga natanga même kombo pe mama olangi na ba air moko boye na ba temps misusu boye ezalaka pe na moi importance nango oyebi air moko pe pona kozwa mutu permettez frère Alvi permettez frère prof nazo zongisa maloba et da débat ne copé il faut aloba tozo zongela l'homme de Dieu par rapport à idée na yo omoni idée na ko za malamu permettez et ko édifier ba tout permettez non tozo zongela permettez permettez na sengi permettez ndeko kaso ngolimbisa ngai na biboy omoni ba enseignement misusu auto telemelaka parce que peut-être ba tu ba exagérer ka makasi mais air moko tango ba yebisaka mutu ke soki olingi ozwa même ndeko na ndaku na yo esengeli o consulter nzambe o consulter même état d'âme na ezalaka très important parce que soki ndeti air mususu soki leki ya mwasi ayaki wana ndaku na te mbele makambo nyonso e comité donc c'est que par ya responsabilité ya mabe na kambo oyo ezali papa d'abord pasteur parce que yem tayebi lo banzambe yende mtasolola ki na nzambe ye faza la modèle et puis maman pe pasteur naza sûr que soki maman pasteur zaki muto mabondeli makasi yanda pe obanga nzambe ne makasi naza sûr que nzambe peut-être encore côté lycée likambo même soit avant ya et alingaki peut-être soit épargner mobile ni na danger moi je trouve que bati kanzela divorce au bazonga toujours tozo mona Élisée ye mona ndo ozolo ba ke maman pasteur ce gars là que une femme de ya vie de prière banga atamona robanga nzambe aninga ata bisale mais peut-être parce que tozo mona pe na Bible quand il y a Élisée ba bomela ki ye ndenge ke mwana ya la femme tsunami ka kufaki souvent les gens Bon, Alvin, moi je pense que le prophète Azoloba, il défend le corps pastoral, c'est clairement net. Au moins, il y a Satan silika. Donc, Satan peut fâcher. Donc, si on permettre Satan de mettre son banga. Quand on est serviteur de Dieu, moi je ne suis pas sûr, oui, bien dans la liste. On a ça analyse nangai. Na bandeli suswawa. C'est vrai, que peut-être pêcheur à la qui bakou. Bible de Jésus le baquet, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais si la Bible est encore plus loin, dans une phrase nanga. Impudicité Bible lui fouillé. Parce que Joseph nanda kwa Potiphar, il pouvait aussi coucher avec la femme de Potiphar, à bénéficier de Penyonso. Mais il ne pouvait pas se limiter là parce que il avait déjà une promesse en lui. Vous comprenez? Il y a un Bible les Zoloba, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Batebele Zomo naye, Asam Salanzam, évangéliste, pasteur, bishop, quoi, je ne sais pas, mais bon, wanati. Oui, bah, sémence, surtout dans la bande, papa. Délivrance, au moins la délivrance, il y a moto, c'est tout un processus. Délivrance, c'est ça, la jour, mon côté. Les rose à la pasteur, tu pries pour les gens. Ou ça, mais la rapport, on va te couper, ça va tout. Mais ce que yo d'abord, tu n'es pas encore délivré. Maman, c'est ça, parce que, yo ndimi ndo commencer avant nanda kuna yo ata so yem tabandaki ata bandako fongola pena ami panzi boye pour que yo monango mais est-ce que le pasteur a fait rapport à sa femme? Je pense pas, parce que la première des choses qu'il faut faire tant au moni ndeko moi c'est bandi ba mauvaise intention. La première des choses sur linga moi sinon qu'est-ce qu'il faut faire? Faut essayer maman et tala moi na ni leki no sala je n'apprécie pas et la femme yaya na ngambu na ye ayebi commence ka rosa bona ndeko na moi si mais yo lobité jusqu'à ce que au commun niveau talabilo mususko to ko sela ma mususte masum to ko ya na ngaba masum consciente. Des fois nous péchons consciemment aux autres péchés pour nous que non oh maintenant les sum na ngai et les sum na ngamo maintenant ça on a la conscience maintenant ça la ngoka parce que nzamba est miséricordieux non c'est pas pardon non c'est tout il faut l'éviter parce que moi je pense que s'il avait déjà commencé à faire rapport à sa femme, je pense que beaucoup de niveau non seulement de virger les qu'à moi si mais beaucoup de déjà vierge papa pourquoi c'est la paix pasteur Maramou Boyete c'est la aura bien été c'est bon ça va même ça la zéri de basé mais ce que beaucoup maintenant niveau il y a parce que biko longo la zemi et ça crime au bomi mutu ça veut dire pasteur on a niveau au longo li moroté oui na mi balé oui na mi satou bo c'est ba salaire combien de fois pour ça beaucoup la niveau on a 5 zemi. C'est pour ça qu'on combien de fois. Ça veut dire que le pasteur n'a à quoi y a quitté. Et comme il a habitude. Au moins, ça peut arriver une fois, 2 fois. On peut dire, elle va sentir moi site. Soit va sentir, c'est mal besoin de l'obérer.
so ba sente ami balé toloba les accidents so ba sente ami ça te comme ko ce que yo tango komi so longo da 5e to calculer so longo li 5e c'est que bobimi combien de fois ça veut dire que non et comment yo et comment nango libala et comment nango ah conscient que non so qui moi ça na musala biso to ça na biso ou ya biso pe na kata sima awa. Donc moi je dirais comme ma sœur Nancy l'avait dit que notre frère le pasteur avec beaucoup de respect que je dois à sa personne, il est encore païen. Et moi, si naïe, Aza totalement la raison parce que la Bible le permet en cas de flagrance, surtout il y a tout, vous avez droit à vous séparer, même quand on dit Dieu aille plutôt le divorce, mais version là, comment on ne peut pas me battre. Donc moi je pense que à Kabouana, poser. Parce qu'il y a un libala. Bon. Merci beaucoup de Calvin. Oyebi divorce na lisolo wana tang bayela ki Yesu bazotu na Yesu pona par rapport likambwana abi soki Moïse apesa ki bino ba lettre ya divorce et cela qui à cause de la dureté de vos cœurs, mais au commencement il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire quoi? Au monde il faut na makambu nyonso tanto sur la makambu ya vie ya batu. Il faut toujours la référence sur la Bible et puis na ebandeli. Au moment de quoi solo ba bien, hein, nazo sepe là, oui, ngazo prier pasteur te quand bien même à lobby que non, quand bien même à lobby que ngazo défendre l'école pastorale. Non. La Bible dit et seigneur na biso to teleme là-bas est vrai, infructueuse du diable. Permettez de qualifier nazo comme, c'est-à-dire quoi? Ndeko il faut ayeba une chose que likambu est commis. Au moment un homme de Dieu azara mutu motan likambo ekomi olingo me mango na ndenge moko boy oyemba libala eza likambo sensible eza likambo te bayaka nango kaka boy des fois mutu mususa ko yaka boy peut-être su abala pété ou bien il ne comprend pas pe ba atunyo sauter il fait il peut dire n'importe quoi baka bona ba ayebite que après wana ou bien peut-être que comme la kié to ebite songa za langage wana oyebi ndeko moko bo benga ngai na Qatar na pambolier papa Josué Nzamba pambolo makasi Nzambe vraiment apambola yo na Qatar oui azalaki contre-position na ngai ndenga na ndolo ba que non il faut pas divorcer tout ça boy na émission ça qui nande ko shishika mais oyebi na poser question mon abi papa oza na raison mais imagine toi tu es un homme de Dieu moi si moko auti ko sala asali ekobo libanda et que mobali na kangiye siko moi si wana azolela à reconnaître ma benaï aleli pendant des jours et mobali abi botoke pas pasteur na biso yone pasteur na bango yo fandi boy moi c'est aye aokanga mobali na makola fuka mazolela azo banzambe limbisanga kangi même yo pasteur na biso ki ozaki pasteur olingo loba nini est-ce que olinga ki ko sa mobali te que non papa omoni likamde comme na nifa boy ou bien bon bozo ngata lobi to boni la nzambe ou bien ko limbisa c'est-à-dire quoi soki to lobi ke tozali contre divorce parce que plan ya Satan c'est destituer des familles oyebi ke lelo na poto si il y a beaucoup de gens on va désorienté c'est à cause il y a divorce. Le divorce détruit beaucoup de familles. Nazo prier ma bête pour ma balle continuer. Nazo lo baboye que le diable est derrière pour na ko kabula batu ebele. Parce que la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Na osenga na pasteur azana humilité wana à comprendre que qu'il a péché. La Bible dit reconnais que tu as péché. Si nous confessons Nino, Mabsou Nabiso, et aussi une décision à abandonner. Dieu est fidèle et juste pour pardonner Biso. Et maman pasteur, les prophètes disent c'est contredit. On ne se contredise pas. Quand je commets un péché où je suis conscient, je demande pardon, on va me pardonner. Au monde, le pasteur a débordé même le principe du pardon. La Bible dit, quand quelqu'un, bo sangana, bo solola, bo sengana, bo limbisi, bo yokana. Na deux parties, ceux qui partent mo bo yokana, te bo benga ba sage. Bo solola, bo bongisa. Sobo continuer une partie zo yokate, bo kange singana ki ngona libanga ki bo bakene balé. Je veux dire quoi? So sali au commettre, admettons que maginale ka moi c'est une fois. On peut comprendre. Te a akweyaki. Papa. Au long du 5e, ça veut dire bo sali combien de fois? Sois réaliste. Il faut qu'on soit réaliste. Moi non plus, je ne peux jamais appuyer à ce que les gens arrivent à divorcer. Parce que divorce, ils ont des trucs. Mais qu'est-ce qui fait à ce que les gens arrivent à divorcer? On doit comprendre cela. Pourquoi on est combien de libala? Je sais qu'on ne va pas le dire à la télé. Bolongoli 5e, c'est que vous mettez combien de fois? Mettez calcul. Donc ça veut dire que combien de libala moko normal,
Et comme nous dit la normal, ça veut dire que moi ça na musala, nous aussi on fait notre fête. On comprend. Voilà n'est comme ma bé. Parce que à déborder les principes du pardon, c'est déborder. Bon, je ne vais pas dans mon thème à moi si n'a été. Mais comme on a dit, moi je ne dis que on a yoki que moi ça j'ai la procédure divorce. Nga pena divorce ya nango bien té. Bazali sous-souté mais bazol en processus. En tout cas non c'est moi ça za makasa continuer processus tina souka. Parce que wana et comme nango libala normal. Et nango libala. Merci beaucoup de Kwalfi. Non, faut que pasteur Bible zo ba que oh ya reconnaître ma benaye. Mais pasteur bakangi no okanga. Akoma teke na niveau que non eza mabe tikana c'est bolim que na la pardonner. Bakangi ko kafini oui. Na ina zonga na l'école. Oui, non, na tena zo répondre ndeko par rapport à intervention na ye. Alobi malamu, hein? Alobi que pasteur a débordé principe ya pardon. Na ina informer ndeko que pardon eza na nombre mon côté ya mabe. Oyo Bible etie. OK, nazo tinda batute. Nazo tinda batute basani le. La Bible dit ceci. Pardonner cette fois, souligner beaucoup ça là pas calcul. Raison pour laquelle les gens commettent trop de bêtises. Merci beaucoup ndeko na lobaboy, hein. La Bible dit ceci, si tu vois ton frère dans le mal, appelle-le, dis-lui. Soka yo quitté benga 2 ou 3 personnes. Toute l'église et à partir de là tu le considères comme un païen. Donc et là on de quoi lobby ça par rapport à Wana. Mais un autre jour, permettez. Excusez, eza likamba ba verset to pesa ba verset malamu, permettez ndeko. La Bible dit ceci. Combien de fois wana ba yekoli, ba yepa Yesu et puis moi pose abi, combien de fois dois-je pardonner à mon frère sur sali mabe? Et Yesu ayebisi yeye okolimbisa 77 fois 7 fois. Et dans la prière à notre Père, il est écrit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Omoni na likambo oyo na sepel na ye a régional kinga déjà alobi ke divorce eza mabe. Oui, il faut te comprendre ni. La Bible dit quoi? Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Nazolo ba awa oyebi de Kwalfine, moi je suis un homme de Dieu, beaucoup de gens m'appellent partout à travers le monde. Baso benga ngai ena moni ke likambo ezo tungisa ba foyer belé eza likambo ya nini ya divorce. Et je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ma bala nyonso oyo Satan zo telemela yango ekufa te. Et puis bato ba tambola mabe au nom de Jésus bazonga na nzela afin que ma bala mariage ezala honorer nzamba lobaki mariage ekende liboso na kombo na bibo voilà Satan aussi dans la blonde tout baba. Satan kanda. Nous sommes Satan. Non, so réaliste. Satan. Alvin naoki pasteur ndenga bi mamba au nom de Jésus na ndimite mama mso ya mamba au nom de Jésus mama mso ya mamba conscience a mutu na ndenga mutu pasteur wana asali mabe asali biso mabe mutu mso roboira bible quoi acte pasteur wana sali eza mama te kende pasteur prophète alobaki ba vandisa bango ba yoka na basenga pardon et consort. Nani pasteur wana kofana na mwasi na basenga ni pardon mais ma benini o mobali wana sali mwasi na est-ce que mwasi wana ata ko limbisa papa wana est-ce que pasteur wana ebite ka semer trouble na famille ya batu abotisi mwana wana leki ya mwasi a semer trouble famille rokabwana déjà pour leki ya mwasi na paza mabena zonge pa Naomi o mwasi ye moko akabaye mobali ne na maloba so ake musala alobi na tikeli o mobali na maboko. Je suis désolé. Et Naomi m'a déçu. Quoi bisanga te que soki yo ya na yo pardon. Ah oui on loba ka kabiye. Loba maloba misu c'est comment ko kaba mibali na biso. Na mwasa lobi yo leki ya mwasi. Ata ya no lobi ke na tiki mbali na maboko no lingo loba tina mbetu na tiki na maboko no. Ko mebele bongo pona ko kaba. Réalité te za mama motema na ndenga mu. Motema oui bien sûr. Eza makambu ya motema na ndenga mutu Naomi. Soko za na conception na mutu no ke mwasa okaba mbali na maloba. Zonga nzila pardon. Parce que yo pe ju mutu so lukozo mbala ya no po ya no bimaki aloba ike na tikeli o mobali. En plus celui qui basi ya poto mingi baso ki pana mibali na bango te. Wana eza o poto mais au vivant azana privilège makasi koleka mobali. Pas de potentialité mobali rolia te. So kenda poto. Non c'est osoke baloba likambo muto yebi non quand même to ça pe na bato baza ba poto papa réalité ne comment au viva yango
Papa, maman, eza ko vivre tema, eza ba réalité o ezo le kana mais réalité yo vivant auto yoka. Vivre tema, Ça bon ça ma kasi OK poto, on comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas. On comprend. Tu discuter Pamba, le pasteur a mal fait. Il a péché, Oui, Asali il a Mabé. péché au cube. Hein? Le pasteur a péché au cube. Hein? C'est ça, c'est ça le terme. Attends, au quadruple, il a péché. Parce qu'au moins, il a Alvin. Au moins, il péché. Et c'est le moment où il est commis d'une manière répétée. Et commis volontiers. On comprend? Là, parce que même Bible, même les élus tomberont. Mais ils ont été mis à bango. Pasteur, le bikuna, son moment où il a mal, on a César, combien on a 5 livres. Alors, du mal. Et puis, on a dit mon frère. Alors, ma femme. Hein? Mon frère, ma femme. Parce que moi, si c'est ma femme. Pour me rendre ça, on comprend. Donc, si on a commis à quoi il est là, nzambe limbisa nzambe limso problème ate okwei sulo et puis okwei kana même les sumu bible zolo batango kwei zonga bisiko kwelaki tubelela wana nzamba kusunga yo akotele miso puis on continue chemin Alvin okwei kana les sumu moko quand même les sumu les sumu na les sumu so ça même expert donc a péché chéri quoi ça m'a passer à fragile à rater tala ndeko. Au monde, il y a certaines choses qui sont dans lobby. Il y a pour ma conscience. Vous comprenez? Il y a pour ma conscience, il y a pour ma responsabilité. Or, je sais quelque part, on dit une belle femme ne donne que ce qu'elle a. La belle femme, c'est nous, parce que nous sommes l'épouse de Christ. On donne que ce qu'on a. Maintenant, toi, tu fais ça. Admettons, déjà, c'est un sacrilège. Si vous avez un tongo, vous avez une église, vous pouvez prier, vous pouvez avancer dans la vie. C'est à cause de Biloko. Parce qu'on a un blocage. On a une impudicité. On a opposé les Maboko. On a amen. Amen. Je le reçois. Et on y est par rapport à l'acte que le pasteur a posé, il a détruit encore combien de vies? Et s'il priait pour les gens, vous savez le nombre de vies qu'il a détruit. Parce que tant tout ça. Moi je connais quelqu'un à Koufa mis sur na poto parce que quelqu'un a pensé qu'il moutou na mouto a tient maboko na mouto a singularité. Et bon moi mis. Alors certaines choses quand on le bango, c'est vrai le prophète va défendre, il va défendre. Il le défend toujours. Mais blum sous tout le monde a un œil spirituel. Bilo que les serviteurs nous donnent, des dieux nous donnent, c'est spirituel. Tant que vous en avez bilo papa, kokwe ya moutou. On va comprendre une fois, deux fois. On a pris cet exemple à moi si on peut comprendre 5 fois. Ça veut dire que le monde est combien de fois? Donc on se fait tant qu'on a les mon coana. Tant on se fait les soeurs pasteur que non, tous qui na église ba sali ba masou après ba tcheli biso mabo non espérant Bible pezo lo baké ba yoko ba yo tuna Jésus par rapport à ba scribe ba pharisien na ba o ba wana Jésus et biso ba zolo ba maloba kitoko o ba zo beza bien. Ne faites pas ce qu'ils font. Mais pratiquez ce qui vous disent l'homme de Dieu. Bon, voilà. Bien. Alors, ne pratiquez pas ce qu'ils font, mais faites ce qu'ils vous disent. Tes pasteurs, mon côté, ou à ça, qui nous m'a l'église. C'est ce que j'ai dit. Oh, bah, mais attention, attention, Moussa Lanzambe, ils sont beaucoup plus spirituels. Aux hommes, pourtant, on a pas bon de l'époque, on a biso, ma pasteur a biso, ça délivre, c'est spirituel. Ça veut dire que le pasteur sait qu'avec l'esprit de Dieu, que nous avons apprécié, bimi. Je répète encore cette phrase, je pense que c'est biblique, le prophète a regardé là, qu'une belle femme ne donne que ce qu'elle a. Tant que le beau il te transmet ce que lui a. Biso, tobo, ta marathon, la bamakila, il y a batata, quand bien même que moi, elle aura 80% caractère à maman, parce que maman n'a pas 9 mois. Vous comprenez? Mais makila totalement on nzoto ils ont parents na biso tozali ba fils spirituel ba fille spirituelle et ba parents na biso ya molimo ça veut dire non parents spirituels nous transmettent oyo bango bazanango d'une manière spirituelle. N'avait pas transmis sa colère ou tellement il était colérique à transmettre qui n'a peuple d'Israël colère n'a été mais lorsqu'à quitté qui l'homme de Dieu a passé qui on le dit comment tous os ont leur espérance Kosongo tant à qui qu'est-ce qu'il a fait la dit commandement à transmettre
espérant promisité au balobaka. OK, le prophète n'a évité si savoir la ngana ce qui par exemple ezaki que pasteur wana zaki séduit na comportement ya nani ya leki ya mwasi na ye. Pasteur wana ce qu'il fallait à quoi une impudicité fallait bimata libanda qui na petite sœur ya mwasi na ye. Oyebi ezana ba interdit. Ben interdit au bible peksa biso bato to ebili lo bato salango so tali histoire ya Aaron ya bana Aaron par exemple batini bango bake kozwa ba nini mafuta o fa batia na minda nde basala cérémonie na bango na église bazaki bato ba yebaki comment cérémonie ne se passaka ba ena nzela basali ba désir charnel na bango so tangi na bible suka na moto ya libanda bakoti bakoti na kati voilà ezaki bato ba yebaki kezala bon nde mona pasteur wana ayebi ke bible pekisi mambo ya sali mais asali yango kaka aza pasteur te aza mopagano siko mota mopagano abongo s'il te plaît bozolo banini mwasa na vanda balimbisa ba divorcer te parce que bible etelemi la divorce toza pour divorce c'était parce que bato ebele baza ba victime ya divorce mais na ka au moins mwasa bato atabino moboza na mutema afana na mbali ya ndoki lokwa pasteur ndoki te tuka sikindoki ezaka bon ngai na loba nazonga na prophète ninga lobaki que belle sœur yemto azamabe pour ayeko bebisa libala batu non belle sœur te ye ko sala aide et pas grande sœur na ye yete mtatindi pasteur aya ipanya bon oui belle sœur aboite mais ngazo ba papa ne prophète alobi que belle sœur mutu ayeko bebisa libala batu faka boya te poani mais ko yana ye ezate mta ko bebisa non libala non era ya ki bandeli ponie beba kite e ko mangunga moko ebeba paza mabe andima ki eloko fallait pas ndima fala boya voilà fidèle téléspectateur voilà bien aimé dans le Seigneur l'histoire est histoire en Allemagne babengaki biso na précisément na ville Leverkusen bien aimé dans le Seigneur et bando vraiment bayebi lisolo on très ba passer bazo bala papa mais yozo telemela en l'homme de Dieu ozo mona te ozana ngambu moko na baninga na hote obo travailler na ba musala moko papa. Merci beaucoup Ndeko Alvin. Nalingi d'abord pour comprendre une chose. Le mal aujourd'hui c'est quoi? Ce qui mutu azali ko expliquer la parole de Dieu selon la pensée de Dieu. Batu bazo kanisa c'est comme si azo tordre sens ya ba écriture. Na lobi boy ce qui ngana zolo bakina sa contre divorce et lingolo batina zo sabatu nini que maman yo tambola no kana ekobo sano kindumba boka bona binote parce que Dieu est le divorce nazo baté que pasteur yo pesa la boy yango mona il faut qu'on landaka bien tozo kabona bandeko na point nini na point oyo ngana lobi je suis contre les divorces parce que c'est lui qui m'a appelé au ministère et contre les divorces. Yosa prophète mais les autres aussi pasteurs ba yeba na kut makas na mboko donc na yebité na kotanga ba komotone espérant ka songazo pekisangai l'homme de Dieu qui n'attend ba komote ahebi pourquoi bazo se divorcer pour se remarier papa c'est ça de Calvin nazo komana otunenga mutuna na nina banana ko talisa na batu ke ngana za contre makamunyo sur mabe nazo telemela lisumu mais nazo talisa batu boye que bosala keba parce que la Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. C'est-à-dire quoi? Que ndeko oyo pasteur oyo na mama oyo naza sûreté que tango leki na mwasi yaki mbala moko que pasteur pa bandaki yango peut-être makamwe comme ko lekaka tandaku donc il devait voir le mal de loin et bakima afin que to comme na divorce parce que ngana yebi bien que soki bakabwani même mama pasteur okeneka kobala yango moni likambo tuni ngai awa mais pourquoi ba pasteur bazo ken ba divorcer mais bazo bala kaka Ndeko Alvin la Bible dit ceci na 1 Corinthiens chapitre 7 to bala kapona nini pour ne pas brûler Ndeko Alvin moni lelo na yebite sana batu msusu baku ba ko se contenir mais c'est difficile je ne crois pas que maman pasteur a offanda ka bongo tim ko la kufa. Yango pour éviter des choses comme ça, yango toto senga ke batu bayeba ko bongisa et baso ba décision ya ko tambola malamu car nous n'ignorons pas les desseins du diable. Si qu'on a ngina lo baboy, et ça na verset moko ndeko a lobi awa. A lobi ke pasteur ce qui a imposé mutu maboko. Sora zaki a autant ko sala impudicité, esprit impudicité qui t'engage à mutu.
batu ba comprendre nga malamu to expliquaka te ba écriture selon ba pensée na biso. Le plus grand problème est ça d'abord nini, parce qu'après ce verset, l'homme ne donne que ce qu'il a. Si il consulte sa Bible, il ne verra aucune part, nulle part dans la Bible, il est mentionné noir sur blanc que l'homme ne donne que ce qu'il a. L'homme de Dieu, par rapport, non, on a profité de tout un peu, l'homme de Dieu, par rapport, il y a l'homme, Pierre, on a Jean, espérant c'est ça. Pierre, on a Jean, Liboso, Yanni, Balobi, que ce que nous avons, on te le donne. Alors, je vais expliquer. Aucune part dans la Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a. Maintenant, la Bible dit quoi? Permettez. La Bible dit quoi? L'homme ne peut donner que ce qui lui a été donné du ciel. Il y a un moment qui Pierre et Jean. Tant que Télémi, vous voyez que Pierre a une hypocrisie. Même pendant que je suis été là. Même plus tard en Antioche. Pourquoi Paul a reproché qui est? Paul a reproché parce que il y a un païen. Mais tant que Pierre a une délégation à Batu Oyo Bazaki na Jacques. Je disais tantôt, Nalina contredire un peu Ndekunangai espérant. Au Batu Balobake, l'homme ne donne que ce qu'il a. Et au Pessingaï verset Oyo Pierre, na Jean devant, paralytique qui devant la porte, il y a temple ou la belle. Alobaki, je n'ai ni or ni argent, mais c'est que je te donne. Il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire quoi? Il faut bien une chose, je n'appuie pas les péchés. Oyebike, basali Nzambe, bien aimé dans le Seigneur, au moment même pasteur oyobino bomona kawana. Même azote sur la sanctification. Bien aimé, elingo lobate ki azape na moi erreur mo bote ka salaka. Tout homme est faillible. Bino bokanisaka que nos pasteurs wasali ekobo, yenda sali kaka mabe. Il y a des pasteurs qui sont des songi. Il y a des pasteurs qui sont des voleurs. Et grave encore, il y a des pasteurs sorciers. Au monde l'impudicité, mais ils ont imposé Batumaboko. Et les gens ont plus confiance à Batouana. Et l'ingolo banini. Quand Pierre et Jean, devant paralytique à Pierre à lobby, je n'ai ni or ni argent. Et l'ingolo baké, Pierre Azolo banini a confirmé vers sa Bible que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que maintenant là, j'ai quelque chose qui m'a été donné du ciel. C'était quoi? Les dons de guérison et miracles. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Maintenant, ezande ba pasteur rebelle à Kinshasa. Bazwaka version wana ba tort de sens nango. Pour nani parce que et comme qui sous pasteur moko boya jalousera pasteur on a peut-être. Pasteur ana koya ki nekobo. Ne ba koma koyebisa batu même ceux qui pasteur na se repentir. Ba koma sa batu nini? Boke ne kuna te soka imposer maboko. Boromona c'est pour détourner bandimia nini, ya ba pasteur wana. Et pourtant, ne qualifie tel que je suis là. Quand je passe aux médias, je communique la grâce de Dieu. Paul a dit, pour vous communiquer quelque don. Quand un homme de Dieu est devant Batu, il communique ce que Dieu lui a donné par sa grâce. Excusez-moi, mais l'apôtre Paul a dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous sommes faibles, mais nous rendons déjà forts. C'est-à-dire quoi? Il y a un moment même pour Andy ma pasteur a prié les ma finance. Il faut passer dans un adjupe pour l'homme ne donne que ce qu'il a. Non. L'onction de Dieu sur moi est la capacité. Il y a un pambola mutotanga la pambola mité. L'apôtre Paul guérissait les malades. Excusez. Lui-même il y avait un ange du diable. Oyo abaneko essoufflé. C'est-à-dire quoi? Qu'il faut comprendre que nous prier ma bête. Pasteur qui n'a impudicité tant que prier batoza ma bête. Dieu va te punir. Mais moi je crois que un enfant de Dieu, un enfant de Dieu qui prie beaucoup, qui craint Dieu, est ignorant, a évité que pasteur en azandoki, a évité que pasteur en azamut impudicité, il est par ignorance, a été, mais a fou comme pasteur en tcholoboko. Je ne crois pas que l'esprit d'impudicité est koko tamutabongo. Oui, batebele ko tarabangwana, chrétien à l'ikolunda, parce que Dieu sait que tu es ignorant. Dieu doit te protéger. L'ange de l'Éternel
campent autour de ceux qui les craignent pour les arracher à tout danger. À transmettre une onction de, mais quand même aux yeux de la Bible, le roi Saoul, il a été rejeté, l'esprit de l'Éternel s'est retiré du roi Saoul, mais il est mort étant qu'un oint de l'Éternel. Et David a lobby un soldat qui est pour porter ta main sur un oint de l'Éternel. Donc par là que Satan il a été précipité du ciel, mais nous avons dit qu'il y a un miracle, faux miracle, papa. C'est là, j'aimerais vous dire que l'homme de Dieu, au bungi na onzela, mais on a toujours na un miracle aux autres. C'est là qui a toujours la trompette et la beauté est vaine. Yom tozan likaba miracle keba orokende enfer. C'est ça. Le prophète, c'est ce que j'ai dit des fois, le prophète des fois il s'est contredit. Vous avez moi par exemple les dons que Dieu nous donne à botola ngote. Ça makaba pe sabiso. Tu peux voir quelqu'un dans une impudicité grave, mais il prie pour les gens, on ne pas de défense. Vous voyez, cela ne veut pas cela ne veut pas dire forcément. Papa, mon taliboma, Dieu peut utiliser un fou. Il prie pour toi et puis tu es guéri. Parce que la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bible Zoloba, ceux qui entrent, ce n'est pas ceux qui suivent l'homme. Et le réseau suit Moto, c'est ceux qui sortent dans lui. On comprend? Tant que tu est-ce que nous nous voyons, est-ce que nous avons au moins, au bangon de Bassan, ils ont cet œil-là spirituel pour moi, nous communiquer. Quand moi je suis maintenant en communication avec lui, mais je partage aussi ce qu'il a. J'ai dit ceci, papa. Permettez. Il faut éviter, il y a un mascara dans des choses oyo, les apolés, pour que tout aide pas dans Nzambe batengamate. On est tous ici serviteurs de Dieu. Journaliste, je fais mes émissions pour que nous soyons le peuple de Dieu. Alvin, tant que tu as un sentiment pour battre la vision de la télévision, tu as pour qu'à la fin, qu'on apporte quelque chose. C'est pour ça que nous le faisons. Pour ça, pour un sentiment, mais quand on vient ici, c'est pour sauver aussi les âmes. On doit sauver les âmes, Alvin. Parce que c'est vrai, pasteur Abi, je me contredis, ok, c'est bon. Mais nga dans l'analyse nanga o ezobima na mutu eza ko bebisa mutu yo nanga to ça en contact d'une manière spirituelle o tienga maboko to simbi ngai mais tu me transmets des choses spirituelles et reçu ngate na bebate Alvin sois sérieux dans ce que nous disons. Moi je l'ai dit comme les autres l'ont dit, les pasteurs c'est un païen a bongwana gite assis ça qui processus a dianini il y a délivrance na été Azaki a plu mais lutter. Voilà, il fallait que Pierre avec élite parce que dans le moment où la Bible est Pierre non côté Gunate lorsque tu seras converti affermissé aussi Tino ya ko ba ke Pierre bon on a une noté non, on a fait comprendre que l'homme beau comprendre. Ne nous semons pas de confusion. Nous voulons aussi aider d'autres. Grande sœur Nangai, Achena petite sœur Nangapanaye, Naoki que no yo mobali. Ou bien la petite soeur c'est 5e. En tout cas, non ya poto makolo. Donc non ya pena malembe. Pour ça récupérer au bout. Nasi non kato même le moko. Parce que oyebi ke bilo wana oyebi c'est quand même des conflits dans des familles. C'est ça. Mais ça n'a pas fruit spirituel. Tu as un problème toi. Hier so bête votre temple c'est pas fruit spirituel. En fait, le bineto clore émission. Merci beaucoup hein Nalingina Lobaboye que tant tozoya awa on n'appuie pas les péchés. Les pasteurs a péché, pasteur, répands-toi. Si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. L'équipé à moi si, répands-toi. Si tu ne te répands pas non plus, tu iras aussi en enfer. Mais moi si pe, yo pe talape malamu ke eloko ni salaki. Parce que tant ozolingo o divorcé. Selon nga nazo mona ke okobala no kaka. Bien que ezalango mabe, nde nazo moni la alira msusu yoko kende. Mais talape makambo oyo et salaki qui est peut-être mobali no o wana ko mabongo prochainement o ko na même erreur mais ngana so prophète ba divorcer tout ngai conseil pasteur
senga bolimbisi na famille ya mwasi na yo na mwasi na yo de famille bavanda bosolola et balimbisa yo et puis botikala ensemble o continuer kosala nzambe na ndenge esengeli obanga nzambe parce que nalobi boy Alvin soki mwana na na apuye péché te nazo chuter par ici soki mwana na yo atumbi ndako est-ce que okobwaki na kata moto wana pona nini yo asika kaka na apuye péché te ezali cessé mwana na ngata atumbi ndako 5 fois oyebi ndeko kaso combien de fois tu as péché contre ton Dieu et Dieu t'a toujours pardonné. Permettez. Il y a de péché par papa tozo chité to conclure émission bino pe ko conclure bozo mo de fin na lobi boy permettez nazo chité nazo chité nzambe apambola bandeko nyonso ko bazolanda biso boyeba ko tala malamu ba foyer na bino et ba oyo pate tant solo ba boy ezapena ba tumsusu oyo boza déjà na chemin msu bongo ki na divorce maman papa botelema na mabondeli na ba conseil bo solo malamu afin que bokoya na likambo wana te nzambe apambola. Merci beaucoup. Voilà, Alvin, moi je dirais que dans l'Obaboué, nous étions sur l'école déjà au Tengama. Moi, nous étions l'école déjà c'est Tengama ti et comme on est Tengama. Pour bazong tout droit, faut ba kata, ba pikoli baloni nous kola tout droit et que tout droit. Na mamu pasteur alobi a ke ba vanda famille ba bongisa so ndeni na mone loko bongisa zana te parce que soi disant pasteur wana ça semer trouble na famille ya batu a baby sivi ya sœur wana na yo kele mawa mutalinga mobile ne na motema ne mobimba azuile ki na rosunga e ko mamba pasteur mobile na botsa leki na 5 fois soka longol se basé mi 5 fois donc je suis désolé place wana na place ya moi sana nzamba lola a consoler motema ne apesi makasi mais ba divorcer bazala soute ba divorcer pasteur yom to landa biso na benyo mopagano nzamba sunga obongola motema parce que jusque là obongola te et puis yo pende ko mwasi yebake o sali et zongelo anjo ndengo seme trouble na libala ndeko no mwasi o comme si moi ya no lelo malheureux pas ndime ko vana na yo o ko sibira ngo lelo te plus tard mais nzamba sunga po bongola motema tiko linga mibala bandeko no boza mabe Alvin onga na lubara ya ngana. OK, voilà, bien aimé de la sous casser Naomi. Bon, nga kolo baboy quand yo ben ebani naza pour te na contreter. Nga kolo baboy pona basi basai na nzambe na basope basalaka. Okena musala yeba pe loko ko sala pona ndaku na po mobile no beba te. Po église comme na ba sœur rebelle. Ya ba mona yo ma pasteur, on néglige le moi bien za na maboko na yo. O sakana ngo mona mobile na déjà za pasteur mobile ko sa mabete. Mais keba apak azala pasteur aza mutu. Po aza na mai na makila. To bongisa penza côté wana. To sa nanga zo singe sika boito kene nae. Po to kolo ba belle sœur, mais to nga belle sœur po aza prophète. Moi ce n'est pas un monsieur na nzambe. Ba kane peza na l'église ba ma pasteur ba négligence bozo sala. To bozo ka ba mbali na bino moko. Mobali azonga ko ta retraite boé au PCC ya mo ba kene na ye. Ko to na pe biso pe basai na nzambe ba sipa basai na nzambe to bongisa pe côté wana. En tout cas, moi ça monsieur na nzambe. Bondelaka biso to koloba mais solution suka e uteke pa nzambe en tant que biso batu lobi mais nzambe nde mutana suite fin na mamunyo so to lobia. OK, espérant to komi na suka na se rappeler qu'on a émission moto na serviteur de Dieu mon ingénieur serviteur en tout cas je crois bien que oyebi est très bien adam zotomike moi peme boye mikolo prophète azo renir oyebi espérant na sima émission abuti kut ko benga Alvin collecte émission na wana te tuna point en pleine émission a tunye par rapport ya ba makamo ezo salama ba nini ke olingi moi sur yo ke olingi apesi nga réponse non Alvin nous emboîtons les pas de nos aînés papa nini point d'interrogation. C'est faux l'examen. C'est faux l'examen. OK. Comme ils emboîtent les pas l'examen tu peux toi emboîter pas. Ah non problème. C'est pour cela que je le dis toujours que c'est nous les journalistes biso to ba journalistes chrétiens de to bombama. Certaines choses aussi il faut les dénoncer. Alors moi je vais dire ceci par rapport à ce sujet, je pense que tout ça analyse, je pense que tu continuer en gros. Ma Bible lobby l'isumu na yo il go rattraper un jour. Vous comprendre? L'isumu to c'est en 1901 et ya okanga yo. Le péché vous atteindra un jour. L'isumu kangi pasteur. L'isumu na e kangi. Donc mutati mettre l'isumu ne ka monde kangi. Et puis bimisie au moins nzambe a compliqué.
banda na osango siko bakangi eti bakangi biso ozaki do bakangi etikali yo nga bonga ata bakanga na problème te nga po kanga za problème nga po kanga problème la po kanga ndeni parce que nga na mo santu ya grave bible zolo bake oya mi be mo santu akoti loba pesa mo c'est te na yebi mutu mo loba ami benga mo santu nga pe na mo santu parce que na yemde na tambola na mi yebi te na pe mbote te lelo espérant kaso tokomi na suka ya émission na biso tosukisa na prophète bambote pe na nde espéra alobi aza mo santu soyons saints comme lui-même Christ est saint. Merci beaucoup ndeko Alvin nzamba pambola bandelo so balandi biso na pesi mbote na mama Nana Champagne Rite mama na Sifen nzamba pambola yo abatelo na bana nyonso okende liboso na pesi pe susu mbote na sœur Nathalie mama na Jonathan Aviana et puis Nathanaël vraiment nzamba apambola yo abomba yo bandeko nyonso oyo ba bengaka tout ça ma bondeli na mois oya décembre titre aussi ça na le 1er janvier que Dieu vous bénisse nzamba pambola bino mingi makasi ciao. Merci beaucoup bien-aimé dans les saints bino mo bomoni Jijika akimi émission na ebité ce que Jijika ebana prophète pasteur en na poto na Allemagne tant na bété lisolo na zo ya mon frère depuis tozo benga zo ya te ya on est tozi sœur Naomi a remplacé Jijika bien-aimé dans les seigneurs Jijika ka akimi émission. Donc, boye bisaye, merci na bandéonion Soubalandaki biso, merci na Espérant Kassongo, merci mon frère, merci na Nancy Kila, merci Kila Kili, na biso Naomi Okito, merci na Prophète. Visionnaire demi-mètre et si quand Niktozo évoluer le père na binonion Soubalandaki biso bonzambe na bonzambe lola ezo fota elongo na prophète Nabisono, les pasteurs fait amis à la bouche autorisée de l'éternel nanga moisiri que pe na maman Nabiso filo muko motema biviens de homme à Londres na sœur Nabiso Gisèle lokelo motema ya papa Emmanuel na Boston na banani OK ba o na bosani ete nzambe alimisa biso pe na matika songwe oyo a assisté na émission pe na l'archevêque de la presse ndeko Nabiso frère Mike Lokamba suka papa ozo comme serviteur ya président Nabiso Nzambe Alola à mon abino na frère bienvenu Biano